na musicien moko ya Jet Set na autre tourner une émission à la musisunga muke relation na ba musicien Jet Set ndenge ozaki na orchestre na ndenge olongwe ezalende bon ba musicien belé pe o nazaki na relation na bango nazaki na bango bon terme et presque ba longwe o batikali kuna na ebite musicien yo yambaki à lobinin de Gaulle abi vocal na ye yango esalisi Gianni Pacha orchestre donc na vocal na ye yango sali orchestre yo komiko kozoma bala mo kemiko komiko se retrouver na vocal na yo te mais quand peut ko éclaircir bato ba yebi pe bongo hein mais quand ko éclaircir tangu Gianni Pacha ye orchestre au moins de ba mission de ba orchestre sikati donc bazana ba batem moko bazwara anda so ba na si ba vocal na ando so ba vocal a danger sikoyo na ndenge ya orchestre ndezalaka petit na ngende yo sacrifice vocal oyo sacrifice vocal waka mbiaka na yo abeta mais mbiaka ba beta ngo pe bien ndenge zalaka te soko yo kinenge Gianni Pacha beta ngo za makamu suso zo comprendre donc ezaka ba sacrifice kande salama et puis na ko longwa ya muto atanga longwe le pas d'habiter petit na yo mukolo vocal bo sa makamu na vocal no moni sala makamu po ezelo ko na ye pesi makamu fungoli nzela so muto na wala vocal wana tala ndenge za tala ndenge zako nga ou défenseur zonga bena bien ta défenseur a beau hein qu'il évite mais toro fongola ta moko te to ta so za ba combien Christian sala moi songi o mona ba 2000 eza kuna kati hein simba yora mais o eza ba 500 bambonga mikuse boya ba 500 simba tambonde za ovimba tana kati kamera bendango tala tambonde za ovimba okengela tana kati te okengela voilà babi esika j'aime boda chama ele mamno c'est la tokos to le kamo ba remise et ça bien quoi Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata bébé t'as pas production Mbelenga mais bébé ils allaient dire faut que quand même après ça qu'il a adresse il a Château Rouge je suis allé pour la somba produit voilà et puis la sombi en la coûte carabata bicolo au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G la même chose par contre la Sonia Bosokola na baninga système comme un choc voisin oui voisin voisine vous n'avez pas acheté le bon produit avant au somba produit Awatuza rassurez-vous que vos bengi maman Nicole mais parce que ce soit qui est un téléphone pas tout pro ba tekeli biso produit sans étiquette et puis baza ba bicolo c'est là c'est ça la bonne potion. Voisin. Au fond, il y a mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba commis et belé. Soki obéi man Nicole Madon. Ayami na téléphone, ne somba. Soki ayami ote, kosomba te. Voisin, moi j'ai réussi. En bon, qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à France, le vrai est là. Produit Awatoza, original, chez Manicole, Tokende Mosikate, Kaka, chez Manicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole Ndekolo Masolo. Ngangata formé monanaye, abombelaka sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. Motema ezoka kaka. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye
nakomi kobanga na singa e motema na ngai baby si ya matata tu as brisé mon cœur t'as fané cette fleur non Pierrot qui t'emballa tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir tu m'as rendu philosophie bébé tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir tu m'as rendu philosophie Yaoui Moucheni Pona kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa vraiment Pona kobanga déception nakomi kobanga kolinga ye oh bébé bébé ah bébé bébé oh mama J'ai mes bonheurs, oh je reste César, F derrière. L'être des gens, elle est chimo. Venez de nous aller par papa. Passons par là. Nicheta, section musique. Chien, Bogele Nayo. Satana Mesi, Binisho ya Boza Maesi. Mandemana Maebo Mama Baba. Mama Bolingo, Maina Miso. Maina Miso, Maebo Kibosila. Wadana Mose, Noma Pasi. Rasi Susienza, Nese, Kutuna Mama. Wadana Kwepeza, Mateo. She
Toto Nagoyui, comment papa me laissait, je vous embrasse, j'ai voté mort, papa j'ai voté mort, à la volée maillot, papa n'a pas ça, j'ai Bonjour, bonsoir fidèles Elengi Congo, bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, la battante Babi Likono, Baxelan la 3 fois sucré. Merci à tous nos abonnés, merci à mon boss Tracy Mbelenga Pro et à sa femme Glody Diasouka la mignonne, merci à mon pasteur Joël Mako Bazala Zala, moi trône à ma prière, merci à Patrick Libanais, hein, le ministre de Montréal depuis le Canada, merci à Patrick Mamona Monabilleur. Pourquoi pas celui qu'on appelle Christian Luko qui poto na poto, on a base quoi. J'aime Boda, les bogards de Paris n'enga ko benga ka moi trop quoi. Donc antidote babi pa na mamno sanonka qui toque quoi. Donc voilà. Merci à Chris Kabula. Donc voilà, toza awana répétition à Gianni Pacha. Tozol solo la moi mukie. Tokolobela moi trop ngalinga moi trop kozwa ba jeune leader hein ba o lobby bazo promouvoir ba o lobby ba osala que musique na biso pe ezwa sous en plein mosusu donc nazala na bango moi trop parce que Gianni Pacha déjà biso tout oyebi que c'est un garçon très humble et puis gentil à yambara biso à tout moment donc voilà to me ko développer na retour na a outil moi concert na ngambo ya ba Congo to me ko un peu ko solana et puis abengi vraiment micro elenga Congo abi on dirait que angala ba capacité na ya ki leader veut dire akoka na quoi donc y a rien dans jalousie bo monango kaka na 4 émissions oh ba makamnyo ezala kaka et rolobamela awa bo mona que c'est bon déjà c'est Gianni Pacha bonsoir. Ouais bonsoir Audrey. Les noms de l'orchestre parce qu'on a posé votre bayo quand on a mon Cité d'amour quoi. Ouais, voilà, Cité d'amour de Jacques Andé Bomona, Yemo Azam Moutaba, Amour et Belle, après c'est orchestre né comme Cité d'amour. Comment déjà Bozala quitté, Boye,
en tout cas bon manquer fan na bino baluki bino na ba répétition et tout. Ça s'est passé comment au Utiwapi et puis ezaki na occasion ni na Utobeta concert na Mbanzangu déjà. Ouais, tout premièrement on a remercier Nzambe wasali corona c pour mutabatele biso quoi. Moni abani na biso lo Alpha et Chemine lo Emmanuel asuki lo Omega to kendaki to beti concert nande to zongi bien parce que bato belé na banzela na bazo ba accident on belé na biso to kei to zongi pe bien quoi. Donc on a remercié le bosso Nzambe ami balé na remercier ba producteur na biso abetse biso Arnaud Lukoki. Donc on a ba na biso gouverneur à tout Matubwana ba DG Kadiga Diwaku donc na PC moté donc c'est ça quoi. Ezaki concert ba benga biso cité d'amour Tobeta pona badaki balingaki moni Congo central et outi na moi ba division mambo belé donc le roi ba sala mo boyo kana mo bangi basangana donc ba benga biso Tobeta pour to fêter na bango ensemble quoi. Voilà, de l'occasion, je profite à saluer l'excellence yé azala aneka na batuna donc ya boya na peuple na été biso to za de Congo central donc ermo boye to saluara. Pas de problème. Soro pesi biso to kwa nexango et ça la bien. Je profite de l'occasion pour saluer Atou Matumwana son excellence. Tozala ezala na pe la bambanza na donc asola ne pe ka ndenga sola ne comme d'habitude. Exxon Mbela balobi le sénateur le plus suspect. Donc voilà, je profite aussi pour saluer Sazim Adat et Fisco Matoudi de la part de JM Boda. Voilà. Voyage déjà, tu as vu que Bouti, Bossali P.O. et Sengeli parce que tu as annexé en Batbaumona. Bossali O et Sengela et Bossala. Toi-même, tu t'es dit quoi au fait? Ils ont un déplacement, ils ont juste Bouti, Nabino, Congo central, mais au Milo Belinini, Ndenge au Beti, Babengi Sio, considéré, yo mon a considéré Milo Belinino. C'est commis vraiment? Na communauté. Toujours meka kokoma. Donc, gloire à Dieu, moni lelo, bakomo benga biso boy. On comprend déjà cité d'amour Makambo. Donc mon ina place to uta déjà des écoles de chants de guerre. Donc basanta qui vient chant. Basanta qui chante donc et on a fait ça merci. Hein? On fait ça vraiment merci na bana Congo central ba mbagi biso. Vraiment bazaki belé. Ba image je pense ba image le cas ba to ba mona quoi. Donc non to comité to mekande ko koma. Voilà, merci. Je profite aussi de toutes nos questions. Bien que les actualité, mais au moins, les musiciens moro ya Jet Set, na autre tourner une émission à la musique mouké. Relation on a ba musicien Jet Set. Ndengo ozaki na orchestre, na ndengo longwe, ezala ndeni. Bon, ba musicien belé pe nazaki na relation na bango, nazaki na bango bon terme ba et presque ba longwe. O batikali kuna na ebite musicien yo yambaki à lobinine. De Gaulle abi vocal na ye yango et salisi Gianni Pacha orchestre donc na vocal na ye yango sali orchestre yo komiko kozomo bala mo kemiko komiko se retrouver na vocal na yo te mais un peu ko éclaircir bato ba yebi pe bongo hein mais kana ko éclaircir Audrey franchement j'ai pas le temps de répondre de Gaulle. J'ai pas le temps. J'ai pas. Pourquoi? Parce que Aza na niveau noté. Non, eza moi eza biblo moi kala tolobela ngo pe de kala ti. Tolobela ngo kala quoi. Kala tolobela ngo. Tolobela ngo aza ona na mouvement ali mbongo na ngo ya problème te. Aza ona tsalongo na hotel. Allez la mbongo na ngo imba ngo na ba concert. Ah pourquoi pas aller la mbongo na ngo allez là. Ouais. Merci Johnny Kokabengele mon vieux. Je salue Louison Mbata Segen End, Labello de Paris, Herman de Paris. Je te salue. Reforme la douce au BM, Motema Félix Elonga depuis Jovo. Je vous salue. Je salue aussi c'est le homme qu'on Bazombo depuis Luanda. Otala qui interview au Fali à Salina na ba Franck Stema Otali. Ouais, nalanda kiango. Moni il faut qu'on ba vieux. Le roi ba le king, il faut qu'on ba vieux le roi le padre. On a reçu un maïe na on est en ça il a peu mission ba réponse n'engo répondre na ba mission le faut qu'on ba grand quoi. Penses-tu il a été sage na émission là parce qu'il créé ba polémique et belle. Ba polémique par rapport à quoi? Donc ça ba réponse na yé moto na moto ndazo linga comme son ba ndenge nene moto azuela ngo quoi.
voilà, na 4 émissions on a à lobby que Wenge, parce que tu es de génération Wenge quand même. Oza Mona Wenge, Oza Koko Yawe Ranson, et surtout que faire rigola et le fils professionnel Yawe Ranson, Yopoza Mwana ya faire rigola. Donc c'est que Mambango ya Wenge peso concerné. Il a dit que le Wenge ne mute BBC musique congolaise. Es-tu vrai? Vraiment, là ça langage que King, on a été libisoté. Donc il y a n'enga Monique à Lobana, n'enga constaté. Donc ngana Lobani. Ngana Lobani donc nana elo na Lobate. Et lobi na ngala King yemo albi ke eza Wenge mute salabo. Yango be ma question motu na ndeni ya loba bongo tepo. Des choses tout na question a musicien mo kuna zolo bo liambongo na mamna yango. Olie pa longo ata sala mouvement ne pa koli a Olanda ngai. Donc na ebité. A Olanda la ka vocal mo bo yakala le ka déjà mambele ka de yakala. Mais abi yango epeso makambole quand même faut déclarer ça vocal na. Ouais pesa mamune ninga pe na chaba na imba na monotonie na imba na le padre yemoko. Les padres l'idée nga na chef vocal to sala featuring ya munene. Yeah, suko na ole la vocal nende. Suko rappeler là ba mélomane ba tutu ba otalo ba amoureux surtout ya bonne musique. Eza na nini na vocal nini ngo pena e pata pena na pas faire rigoler la jet set. Nga na ba omoni vocal no yemba oyo. Ba yanika yenga ba yebi ba gabento kodi ba yebi. So yi clip nango bi mengeza likama. Libabe na lopoto ba bengi male chance. Lisuma na lopoto ba bengi male per micro. Même la micro non non. Ouais. Libabe na lopoto ba bengi male chance. Lisuma na lopoto ba bengi male chance. Ça fait 5 ans non dirige kaka likombe. Pas dossier tout na zoko tisa ya bolingo kaka ba revocation. Anzambe na nyangwa kanganga na molangi. Kitoko nyoso mama botelanga ye keta wapi. Bolingo ebeta kalibete. Benga Bosko ngai onga mogongo. Benga tuna ngai badine komelinga. Hello kwa liboso oyeba o. Je suis matsere ya bolingo. Yako basalela kaka mbongo po yango yebo makabato. Botale makabolingo te. Jili savananga. Soki gogo solula ya yempaka kuanga na sanga golula molongani. Soki gogo solula ya yempaka Benga tuna ngai badine komelinga. Elo kwa liboso oyebanga basalanga pona yo. Elo kwa liboso oyeba jani ya pasha bakelanga pona yo. Soki gogo solula ya yempaka. Boni nga jenete. Bolingwe betinga kisambe tikobo. Alino matumona. Eske zayo moto saliboye. Audrey mamaraye. Zayo cité d'amour. Sakanela ngaye amama ye monela jandi ya basha papa na yele leka yasine muta besanga yiki famina munu ngezwa kambe muta besanga yiki mama na munu mukati bilanga papa na munu mukati bila muta besanga yiki kolela na maina miso bizoli mona na kanteo isali banzela na matama lokola kotabika tete tete na ngai comme un brier lokola ena fa obudi ne route oye bien ajani na ngai mangamba boye vraiment n'imide. Voilà, merci dodo mama na dodo yeah mama na dodo la kideki yango bote kaboli famille bana ko balula. Ah bon? Aya ya balula. Abose balula. Aboko mokoloba. Aboko mokoloba. Voilà, merci. J'espère que Sali Herman de Paris, na la Bello de Paris bien, et Sali Papi Chic qui toroya l'ingamindule. Donc il faut que n'en aura bon. Jonas Kalamba et Patrick Kalafaye. Donc et Sali Bino. Nakatiote. Moni vokalo, so clip longue bimage yengeza plus que ya coup circuit. Yengeza plus que. Ya on sala bimate. Bon, on a habité raison on faut tout dans les padres yomoko.
raisonner mais moni pe na longwa kala mais to betaka masolo les padres ada de grand mais ça là déjà lelo nini regarde-moi donc to betama masolo ya trahison et bimaki mambebele marambo ba trésor bakala bakalos ba bien ba ni richette ba bien donc to betama masolo cité d'amour olé ya kuna quoi kuna parler na uta mais mingi biso pe quoi. OK, d'accord. Merci. N'habitez ceux qui Christian Manza Koko font les langato et Mbappé chef d'orchestre. On dirait dans moi surprise et belé. Pour citer d'amour, on dirait non, yo chef quand même. Pour la président faut à la rare. Donc Kenda Boy. Voilà chef au Koko s'est présenté ça bien. Ah, ben la poto ba moni déjà donc j'aime Boda, je reste Ndenza donc F Guerrier ba moi déjà où a chanté Sente Mutamakambu donc le mignon pianiste Mutado pesa makambu quoi. Ah ouais au moni ba vient na biso ba ntsone ba sa ba nzela bon so au moni ba Laurent ntsone c'est que ota la pe visual ligolo. OK. Si. Voilà, tout le monde a une enveloppe dans ma boko. Tu habites sur les inventaire kaka pour boser bambon belé ou bien moi cérémonie moi ngé salama to comprendre peut. Te babi le boko epé saka nzamba pambolaka donc na muke o Jani Pacha Zwara to kenda ko beta ndule moi muke on ekotaki wana bana pe bazabe na bana na ba palais moi muke wana bakabola na ebité F Guerrier ça bon côté donc merci, message est passé, mais le Royeka Moussanga et attiré vraiment attention. Pourquoi Bolimbo ça on a caméra? C'est que Bossala on a bien en hôtel, les locaux là, Bozu, moi, Mickey, Europé, ça va ministère, Bobibo Salango, Baïbake, ah, on a cité d'amour, Bapé ça à moi quelque chose. Oh, tant que ce tout ba ministère na coulisses, et l'eau est à la hôtel. Tout ça là, on a biso, caméra est à la raté. Et coïncide Sikoyo, et ça circonstance moi, Bekutani, au Koutibiso, Tozo Kabola, na simi na Maborote. Ne okuti ya ngomoni caméra zido so que ça qui ngope kamape ya kipete benga ba zona bango donc makambo yo ya cité d'amour de Jani Pacha donc Mimi Avelutama divine la japonaise et moi ça pembe ba makambo donc biso to solara bien donc Jani Pacha solara bien na banana ye donc bo c'est rare pour comprendre maman zo kende donc avec ba j'aime boda donc taka sentir wana au moins nge bana wengene ba salama parce que ba na bato bien parce que cité d'amour de Jani Pacha sko azana bato bien ba Mimi Avelutama ba divine la japonaise ba Fortuné Masamba ba j'aime boda ba Prince Fatak Christian Kabula yoki voilà to ça ka moi j'aime ba Rigo Botamba on prend ba bienvenue ba Sangila donc on prend. Tout ça que moi j'ai mon amoukéga vite fait. Christian Manza, garçon snap. Les gars, vocal wana. Au moins ni mutwana lobara vocal wana. Comment on a okimi sangelo on a sala. Toya wana, toya. N'abi que wana mbanga déjà. Toebi wana toebi to mona na ba télé yo de lobano fort. Dans habité Jani Pacha apona ki acha au chef d'orchestre na boule nini. Olongo jouer rôle la marque ou bien dento comprendre. Tout ça que moi j'ai mon amouké hein. Tout ça là que moi j'ai mon amouké kana mi c'est mon papa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Salé. Nazora. Et longio e monani ozwara te okosa. Nazora bisoko après répétition tozora bambon à transport. Cité d'amour ya Jani Pacha makamu. Tozora balaka transport ko leka ba orchestre mususu ya mike. Tout un orchestre minene wana bazora transporter. Donc zoko silisi yebela. Si on orchestre boye inane a pamba donc ba petit so ba vide moi takula et longola comme moi parler et ça bongo ozo fortifier pe lobby pe comme mutu ndeni ni yoza na ngwebele opesa ka baningate nzambe pa ko pimela yo ya wana moni ba fini kiu libanga. Voilà, tozonga na vocal de makamba, bi vocal et lobisa, vocal de makam. Jani Pacha a dit mbeli vocal à batu ya de gol, yango salier le lot Jani Pacha to mona rasali pa orchestre avant d'anticiper structure, mamnyo so gitoko babi vocal à batu. Donc bazo tambola na likambo vocal la wa do somo. Omoni yone biso vérité mo boboye barate. Tangu Jani Pacha ye orchestre, au moins de ba mission de ba orchestre sikati. Donc bazana ba batte mo bazwara. Anda osoba na sioki ba vocal na anda osoba vocal la danger sikoyo na ndenge ya orchestre ndeza la petit na ngende ni yo sacrifier vocal yo sacrifier vocal wa mbiaka na yo abeta mais mbiaka ba beta ngo bien ndenge za la te soko yo ki ndenge Jani Pacha beta ngo za makamusu so on point donc ezaka ba sacrifice quand ça et puis na ko longwa ya muto atanga longwe
les pas d'habiter petit na yo mukolo vocal bo sa makambo na vocal na moni sala makambo po eza loko na ye pesi makambo fungoli nzela so muto na wala la vocal wana tala nengaza ko nga ou défenseur zonga pena bien ta défenseur a boy hein kilelo lelo Zoé parti na makoto ta kilelo nga olobela na yebi que j'aime boda déjà côté wana sakana raté tu as vu que Sassim à date Fisco Matuidi Herman de Paris tu as vu que côté a déjà carré remise à enveloppe ce toro les gars moins vite fait tu as évité mais toro fongola ta morote tota ce za ba combien Christian sala moi songi au mona ba 2000 les akuna kati simba yora mais où est ça 500 bambonga mikuse boya ba 500 simba tambonde za vimba tana kati kamera bendango tala tambonde za vimba okengela tana kati te okengela voilà babi esika j'aime boda chama ele mamno c'est à tokos to les gars mo ba remise et ça bien quoi. Noti. Cité d'amour donc image donc cité d'amour donc Jésus on a cité d'amour to salagi to contrôler Congo central na nenga idéologie donc kitoko. Ngai. Pandela parce que on a zaï na micro na Patrick Bass. Chef à discipline na biso après le fombo na mboka oyo ezaye. Mwana muke na misala mikolo. Mais bon, c'est un peu merci. Ton Dieu, bah, il déjà pas monté ça à Kati. Bana mayele. Wana bana mayele. On a bango déjà. Oh, miracle solo. Donc hier, taï kandaza. Attendez minyoto. Mais ma kambi marawa ya minene. Oh bini simboga donc j'aime boire tanga mona yebo abi oh déjà guerrier, dengue F guerrier, je reste njenda zalara. Merci Yoranité papa c'est belité. Nazwa ebele sinon senga ba Mexico nazwa da ebele. Oh naza woye aza mona inane lokola ngai donc azana mayele ya kosakana te. Donc accompagnement ya betaka eleki atata na libandi. Accompagnement ya betaka aza monstre, aza mystique. Donc eleki atata na libandi o betela kae. Marcos Damba, je te salue mon vieux. Non, on va bomber bima donc supporter pour yo mom to la ça ma bon on vient na ngai. Liti à tempo. Dora mwana ho. Le ma chérie va donner bassin ya bassin mimi avion lutama donner bassin oh bassin ya bassin ole bassin kotoka maite bassin oyo atai ya bassin ya bassin yo chérie va donner bassin oyo continue masamba les royaux ya bassin oyo oh chérie va donner bassin ya bassin eza bassin kotoka maite divine la japonaise. Voilà merci et là on a sepelaka na orchestre on dirait maintenant Gianni Pacha abanda préparer makambo kala pour niveau recrue à sala na mona on dirait mambo e bandaka liti tempo donc abetaka na métronome J c'est donc sotali ba chéri ka bato mtuta ka mbangu obini bururu ata mpili bakubela ka bonti liti tempo baoyoka konge baoyoka chéri ka konge na corriger bango nyonso muta oloba lisusu azati. Merci c'est l'ambiance qui règne. C'est l'ambiance qui règne na kati ya cité d'amour donc voilà ba remise à enveloppe et salama donc babi bango ezala nango ya koloba loba te bref on est babengi elenge ya Congo to yepe na caméra to mona ke non so ba oti voyage ba mise pe bazora ya bango eteni donc et mais ça na nango bongo te na ba orchestre donc to mona on a vu na cité d'amour quoi.
Yo po ozo enveloppe na yo? Original. Ouais, non, je vois. Le lobby ni pour la présidente na yo. Et ça on dirait premier voyage hein, bobimi boye bozu enveloppe. Deuxième voyage. C'est bon? Basheri basana bassin baseya ya bassin ale basa kotoka maite base oyo ataya ya otine masamba erike botamba yo sana bassin chira sensesa baba yangala yaya base oyo oyaya. Merci. Namoni ba mise musuna bazute boleki mbamona danseuse azana. Aba chef Uten. Yende akonzaka bango tu ba danseuse tout. Chef Uten na bango. Un mot pour na président là. Ouais, non c'est peli mingi Ajani Pacha. Bonsoir non na leader nanga. Donc on a za leader na l'élève. Dans cité d'amour de Makambo. 090 740 23 37 090 740 23 37. Eh nana mona te pendant l'orchestre ba te ka danseuse na ba modèle na ba WhatsApp numéro zo bima veut dire ba mi danseuse faut m'amener dans la kokatai ko bina bien beauté ko lata ça la bien voilà. Ye aza mona maele ye mutabuki concert asali makambo bonne lo wana ni nekoti mai. Alo nine koti mai, igolo koti mai. Bapesa nango siko na ndenga miziki, oya mweza kindoki. Oye lowe Boujaki Congo Central. Yeah, kilo. Mama nine koti mai, igolo koti mai. Yaya nine koti mai lo, igolo koti. Ale yaya ligolo ego mi kotomoka. Yaya. Yaya, kilo, yango yeye. Ale yaya, nine koti mailo zambe. Fotine masamba nine koti ma. Igole, oya kitisela ya mata, amata kadi. Jadi ya basha kitisela ya mata yo. Oya kitisela ya mata yo. Rico botamba, ale kitisela ya mata. Merci beaucoup. Chef, tout ça rapidement. Moi na oza maele mingi. Yaza maele mingi. Les bonoriens, on appelle les bonoriens. Hein? Petit frère, il y a propre, il y a Fontenay Massamba, il y a Fontenay Massamba fort. Petit frère Abajire, Nzenza F guerrier. J'aime Boda. Mais la enveloppe en tricage des athées hein. Et yango no ba musicien bota la marambo bien. Pour nous la enveloppe en des différents. Oyo atuba songe. Hein? Au moins nengaza, moi tena ndenge fone kinda. Agenda likolo. Dieu. Betele Agustin agite. Mwana maele. Yenga na benga kae. Azala le roi. Président na biso mupanzi wana le roi azala le roi la purga héritier wata. Ça doit y mabona restaurant moko la purga donc l'homme de désolé quoi donc désolé car héritier wata toaka na kata désolé ce libale simbité désolé ce musique est simbate désolé siko omoni muta ole la vocal wana siko ndoida leki aleki o sarante muta ole la vocal wana biloko salami mikolo. Chéri Boaki Sabulo, travailler dans nzoto nangai. Bébé Boaki sa voyager na Corée nangai. Oh mama, Jani ya pashenga.
Donc, voilà, merci. Android 089 450 50 37 ou numéro nanga WhatsApp 089 450 50 37. Merci. Rapidement, chef. Yes, yo. Plaisir de nuance. Donc, azalora, viens à vous mupanzi wana, viens à vous kala. Plaisir de nuance. Kala zala raté, chef. Betelo beta wana. Awozwanga lokola farine, awozwa jani apasha lokola farine, awozwanga plaisir lokola farine, ye mokonzi jani apasha, nazolia. Ouais mère, ya oloba ya trop ezate vraiment. Maman na Sofia na ande bambo tebele banini numéro nanga vraiment plus 243. Donc, merci Nabana Pototou. Merci na Jembo Danenga de soutenir Orchestre na Cité d'amour de Jani Pacha. Merci na GS Ndjenda F Guerrier. Merci na Fortuné Massamba. Merci na Rigo Botamba. Bienvenue Basangila. Merci na Prince Fatah qui est au moment de la Marole. Et puis, Trésor Souverain Dengue Zarande de Sola qui donc Mimi Lutama Avio. Fils comme a tout dit donc merci Nebo soutenir Orchestre. Donc, JP Chriske Kaboula donc JP Batik na Lyon donc mon vieux hein dengo si mara orchestre Vinzala bongo hein madame Apembe la lumière na kati ya donc mingi Ashanti Sente pour nous soyez plus 243 90 66 31 770 plus 243 90 66 31 770 l'âme va perpète Dego Pembele Noti Andombe 3 Fasta. Télévision Zangonga Jani Pacha Jani jusque là on retrouver trahison wapi na ba plateforme nini et puis déjà ba promotion nous ça la pour la trahison et betama. Ouais, trahison ils a déjà na YouTube. Moi toujours mon problème on a monté utiliser YouTube nanga. Alors qui est vraiment sérieusement malade, il y a un autre qui n'est pas Franck Stemay. Mais on a 10 heures de G côté, on a plateforme à télécharger. Donc on va télécharger vraiment bon. Donc on a promotion de tout pour ça la promotion dans la chaîne Nabiswa on a kin les autres les on a 13 kitoko maman belé. D'accord, comme ça déjà bon bimaté hein mikolo on dirait on a pas confinement bazo bakisa rara donc bozana na ki. Tozo sambela nzambe po yene mutaza mettre à ton circonstance quoi. Donc ceux qui mambo et l'équipe à frontière angolais font mi toza na Luanda. Na bosanité na boa kapé sénateur Paulo Todelo, docteur Simba Luzaya, on a des Jambandonga, oncle Junior, Noan Simba, Peter Schengen, Licho Wingi donc on appelle ça moté fils comme a tout dit général Vix One na bosanité Chris Kaboula donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Fortuné Massamba les Rois Lion. F Mas, Nabo Santé Mimi Lutama avion à Genève. Nabo Sanité Zidane Mogonza maman en France. Donc Basamo Belé tout le monde là baba Fabrice Lolema les pacificateurs na Chicago. Moment de la Marole, Baza vraiment est belé. Donc vraiment belé quoi. Merci. Venanga JP Batiki na Lyon. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de passer na Masaranga Bafastar na États-Unis. Bafastar donc Guy Bafastar na pêche wa moto aux États-Unis quoi donc ouais. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir à tous nos abonnés d'ailleurs de passer de faire un tour aux cités d'amour, chez Jani Pacha. En tout cas, Moussa les ont continué kaka ba oyo nanou ba s'abonner na Elenga Congo. N'hésitez pas, en tout cas, abonnez-vous tozawana vraiment toser la ba bon s'abonner plutôt et puis ba like, bo partager au maximum émission et ça la bien au Ezeki Bongo Jani Pacha moko yabino refram la douce BM Motema Félix Selon à ma grande sœur chérie, j'aime Boda, les Bogards de Paris, pourquoi pas Chris Kaboula et Exxon Mbella. Donc voilà le sénateur Exxon Mbella, Johnny Kabengele, je te salue. Restez connectés chez Elenga Congo, Borozala Desute plutôt. À la prochaine, bye.